Bonjour, bonsoir, na ba Congolais, Congolaises, esika bozwami, mbote na bino bandeko na ngai nyonso balandi ya Radi Télévision. Toye komemela bino video oyo ya kolakisa bino oyo ezali pasteur na biso Gilles Marx oyo akufaki pasteur ya Belgique. Ye yo mwana mboka ya ye toye kolakisa ndenge corps na ye ebimi. Bandeko na ngai botala ndenge ndeko na biso, pasteur na biso, tala ndenge mama bazo partager mawa bato baza kolela. Yango toyoyi kolakisa bino, topesaki bino sango ya liwa na ye, bongo tokotika te kolakisa bino ndenge baza kokende kozwa ye, ndenge bazosala makambo nyonso oyo kozala par rapport ya kokende kotika ndeko na biso na sika na ye ya oyo kokende kopema. Yango tolakisi bino bana mboka nyonso, ba fidèle nyonso oyo pasteur Jules Max yeyo oyo boza komona cercle baza komisa awa. Peuple congolais biso toya kolakisa bino, toyaka komema bino basango ya etali communauté bandeko esika nyonso bazwamaka. Yango tomeli bino botala pasteur na biso azalaki bel et bien maladie mais akufi na accident oyo abandaki kokende kotala ebembe pe ya grande sœur na ye akufaki na Paris ye na nzela le azokende yango asalaki accident. Peuple de Dieu, bato nyonso bazalaki na kati ya motuka babikaki sauf pasteur na biso nde azwaki likama akufaki. Yango awa bozomona cercueil oyo eza cercueil ya pasteur na biso Jules Max oyo basili kobimisa yango wana bandeko ebele baza kopartage baza kolela oyo moko ya bandeko bakongolais baafricain oyo bandeko kozala kokabola bisengo mpe mawa na bandeko ne nyonso yeyo pasteur na biso Jules. J'espère bato ebele oyo bayebi ye ba témoignage ezali ebele na ba pasteur mosusu oyo toza komona baza koposte pe kolela kopartage mawa parce que azaki papa social, azaki moto malamu, azaki moto oyo azaki kopesa conseil na bato nyonso. Peuple congolais, biso en tant que Radio Télévision, tolakisi bino video ya pasteur na biso Gilles oyo asili kotika biso, toyebi ke motema na ye po ke nzambe akoyamba molimo na ye, mais biso bato oyo totikali na kati ya mokili, toyeba ke toza ba passager, à tout moment liwe ekozwa biso. À tout moment liwe ekozwa biso, mais lokola toza na bomoi toyeba kosala malamu, toyeba kotémoigner malamu mpona grandeur ya nzambe. Yango toye kolakisa bino à chaque instant so toza na problème to moi likama ekomeli biso na communauté to na famille to baka moyen ko partager ya koloba ke nzambe nde apesaka nzambe nde moto azwaka. Yo lokola oza a bonne santé kobosana te kosambela midi tongo pokwa kokumisa nzambe oyo abatelaka yo na libota na yo. Pasteur na biso abelaki te bato soki abelaki corona nini te eza accident oyo azokende kolela grande sœur na ye akufaki yango epe akotaki na likama wana akufi. Mais kasi awa tozo kopartager peut-être bandeko mosusu bakozala programme bakolakisa yango biso pe tokobanda kozwaka ba image oyo toza komona mpona kolakisa na bato nyonso ke l'homme de Dieu moto oyo azalaki papa solution azalaki moto oyo bado kopesa esengo na bato ebele yango pasteur akufi. Toyebi partout oyo bandeko baza kolela bato bandeko baza en Finlande oyo baza na France, Belgique esika nosala mosala na ye. Même na Congo, bandeko ebele baza kolela na tina ya l'homme de Dieu oyo asili kotika biso. Yango toye tolakisi bandeko tokabola mawa oyo na bandeko nyonso. À chaque matanga to événement ebanda ko rappeler biso ke nzambe aza na bomoi. Merci bandeko. To meya ko partager yango, to bosana te ko partager na bandeko mosusu oyo baza au courant te, bazala au courant na tina ya koyebisa bango pasteur na biso yango oyo ekomi moment oyo balingi babima ye na mboka na mabele place oyo akokende kopemisa nzoto na ye awa eza corps baobima esika baokende kosambela kopartage na bandeko mosusu po kimia ya l'homme de Dieu motema na ye epema na kimia na famille na ye nyonso tokopesa mes condoléances na bana na mwasi na bandeko nyonso oyo bazali pembeni na ye oyo baye bazalaki pembeni na ye na mosala ya nzambe boko nyo kosala mosala ya nzambe œuvre ya nzambe kotikala te il faut avancer toujours ndeko akei mais biso tokotikala na kondima na biso parce que biso toza ba passager toza baleki nzela yango tolakisi bino bandeko bayo bakopartage bopartage toteli bino video potala ndenge bandeko baza kopartage mawa na tina ya ndeko na biso moko ya ba serviteur de Dieu asili kotika biso kasi yango biso awa na kati ya télévision tomemeli yango
ndeko partager yango oza na Angola oza na Kinshasa partout oyo oyebaki l'homme de Dieu bo partager vidéo massivement na tina ya kolakisa ke papa na biso noko na biso ya na biso leki na biso Pasteur Jules Max asili kotika biso kimia ya nkolo nzambe nzambe ayamba na boboto azali moko ya bakombata oyo bazaki na se awa na kotambwisa liloba ya nzambe. Merci beaucoup na bandeko bolanda video ya makambo nyonso oyo ekoleka na kati ya etonga po boyoka soki ekoleka ndenge nini na nkulu. Mama yaka tala pasteur, mama yaka tala makam pasteur asali lekilongai, pasteur boete, pasteur, pasteur, motola nzambe, pasteur, mama yaka, mami Charlotte azapi, mami Jackie boya kotala, yata pasteur, pasteur boani ni boye nzambe o, pasteur, elaki ya boye te pasteur elaki boye te o, mama o, papa bana tika bana boye te, bana libana pasteur boye te o, pasteur yakangaki boye te o, pasteur akangaki pasteur ya boye te Papa bote kaka. Mon chéri, mon amour.
Pasteur. Mama pasa sahibi sama punani, mama pasa. Hey, jamais. Papa passa aí, papa la passa aí, pasteur boité, pasteur boité, pasteur boité, pasteur boité, pasteur a commis, pasteur bogene misato sali route mo ngini, pasteur a sali route mo ko. Je le tire un petit peu en arrière. On était là-bas. Je vais le tirer un petit peu pour pas que... Pasteur, C'est mieux là. pasteur, Je vais essayer de le lever là. pasteur, boité, pasteur, c'est-à-dire bafan tout ya bosabone et Radi TV babina kati ya YouTube Radi TV ne basolo kala mingi te bosanti badaki nango ezala kati wana bapiese ezala kati wana vrai l'émission kitoko ezala kati wana, c'est-à-dire merci na bayanga yo ba soutenir papi makambo artiste na bango Mama Tiona, c'est-à-dire Nzuzi Tiona, moi c'est la pemme. Nzuzi Tiona, moi c'est la pemme. C'est-à-dire la petite Kenzo, moi si Nagati Yabashi Zarayo et c'est-à-dire Judith Ekete qui tourne ma casse, la botanité, c'est-à-dire Mireille. C'est-à-dire Mireille Mango MM, c'est-à-dire que tout makasi baïwanande basoutenaka ngai, c'est-à dire tout banimba kota basoutenaka ngai bayaka baza bango na baza esika mona baye ngai esala ngai ja MM, c'est-à-dire s'abonner massivement Radi TV nde masolo toliani les soso